Ce qui ne va pas, na ba comédien balobi bozo simba bakisi bolingo sambela te bozo landana de la foi c'est déjà prophétique et botika so botikité année 2020 nzambo a frappé fort. Yo pona ngala monike arrêt ya pululu oyo nzamba sala ki pona ye yango wane siko ya sukeli. Division ya président Sai azolinga ko intégrer groupe ya ANTPC place otobi ba comédien ya minene bazawana. Ba président Masumu azana no papa non d'abord aza mukolo. Maman, est-ce que au cours répondre besoin de loko wana? Bita quoi? Moi il faut respecter maman, respecter papa et puis à respecter koko nae, koko nde amemaka koko nae embrasser na nzoto. Est-ce que kiti batika ba botola kango mutu ya ko botola ou bien bazela ka mutu atikela yo héritage alobela yo maloba. Mutu nana lembite, nana tiki musala na ete nano akufite yo zolukake o écarté yé o yo soit place. De qu'est-ce qui ne va pas? Artiste et comédien bazo kufa trop. Noto la naku de normal vegawa lobi azo tikane théâtre pozo banga kufa. Ah bon, liwa banga ngote ya motu ya suko lo mona na pesa conseil na bande on a biso ba comédien na ba ve na biso to ya sima. Ba vie to bande o mususu na mamboyo tango zi ndusa abosa ni nzambe baba bagenda luka ngo sondeni wana bango menga conseil na pesa bandeko kaka na mondo to tsanzambe na première position tano nzambe na première position puis bolingo nde ate so landeli bien bolingo zate yo moni ba maladi ba kubomana musu pa ko talaka eminado yo Alexa nini pe chose ya mabe to longole ba artiste et comédien divisé qui mutema mabe na kati. Sur Okebo, on a parti à le président Masumu ANTPC. Okebo, on a fiston ça et basali à bango. To senga ya motu ezana bolingo soki eza to kozana ensemble. Mon général nana l'autre ni moto ba betanga da ba prise. Donc ça veut dire ngana senga ba président na biso, ba président Sai, ba président Masumu, ba président Sobe, amour ma bolingo ezala. Voilà, merci chers fidèles téléspectateurs, bonne année. Et puis Mbote Nabatutu Bazuli Bako et Orlando Bisso, partout mais qu'il est parti par là, Amérique, Europe, Asie, Océanie, pourquoi pas Afrique, et puis Nakata RD Congo. Donc merci d'abord, Bomesana toujours Kobenga, Oyabino aime le serviteur, Brice garçon sympa. Donc merci Nabatutu Bazuli Sousuli Bako et Akota la Bisso, Nangonga, place tout Bozali. Donc Bambote et puis bonne année. Sur ce plateau, les lots boka monté parce que Tozana artiste et comédien, Toé Bibiso Nyoso, Makambo et puis actualité, ça que s'est passé na RD Congo et plus précisément na ville à Kinshasa. Donc Nazana artiste et comédien, awa. Naïbi ke bato belé baïbi bango mais bato belé pe bazo découvrir bango tout à l'heure au bobi bango te baza mieux placé wana pour na ko se présenter. Donc on a droite nazana artiste et comédien Eminado et puis na gauche nazana Mama Onia. Donc bazab artiste et comédien toye bien actualité au tozanango batu mutu nyoso azoloba na ndenge na ye non ba comédien basali ba comédien et puis toye bi ke ba comédien ba kufi trop na année passée année 2019 donc ba kufi trop il y a trop mais toko boko découvrir na 4e émission ma solo au tozanango pour ça to solo là bozo découvrir et puis na ba question na biso na ba réponse na bango boyo kama mni tozanango. Bonjour artiste et comédien. Ouais mbote na bato nyoso mbote na bana nyoso poto rien à dire Eminado na bino yeyo na pesi mbote na bana ya France bana États-Unis bana Belgique ya ribinza mama Eminado autrement dit sondi ya bamongo isasu ya bangombe dans na seperi to ya na matanga na Kisasa boyebi mais to linga kabino ya trop donc 1000 voix ya Kisasa ezala kaka mama Eminado to bandi sika boyo ka makambo anko biso nyonso to s'abonner pe na chaîne oyo chaîne pe sa kabino biloko ya kitoko faut qu'on s'abonner. En tout cas moi na lobaka chaque jour on nie à français tous les boules n'est pas boule mais quand le monde est boule il faut bouler hein? Merci, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Eminado Yalibinza.
Donc bonjour maman. Bonjour à tous. Ngaye yo fina onya oyo bomonaka na ba théâtre. Na joua toujours maman, naza toujours maman pour na bino, na ba conseil pour na bino. Bino nyonso bato France, ya Paris, ya wapi ba oboye binga bozomona ngai. Donc na sepeli mingi, na pesi bino pe mbote mingi. Naza wa pour na bino. Merci beaucoup. On a profité na pesa mbote na boss Zide Makolo. Babi boss Zide Makolo ba mbongo ebele puis na boss anité Stella Kiakuba Lubanza du bamote be place ozali Tanya Pemba maman na Josnel na Léa na boss anité son na ke plus loin na rata Belgique na mona Jomo dans ki Caspay Trésor Mbomboka we donc ba mbote belé toko bagaka. Lelo to monio vraiment normal. Est-ce que big ba tout so ba monio boy ba okamo Eminado yeyo. Na habité vraiment ba comprendre nga vraiment te mais et l'autre qui ne n'ont pas pour toi matanga moya ba ko maquiller exact donc to le na biso polulu artiste munena pesa ki magambo na rezona ya ngo to aga na isinga mina na monen toto utani misha memo na matu bala bana misha na raisonner donc na raisonner na ba œuvre na ya za mutu bien to betele maboko bana ya poto bana États-Unis monde entier ne on a biso saki musala makasa pesa ki makambo ezaka liwe ma mwanzambe vraiment asa mutu encourager vraiment na maboko kaka na émission to kolele to kosekisa bino peka poto longola ba stress kala trop te dans l'eau saka boy kaka mikolo ka boy donc mawa pululu auti kotika biso mais Emina de qu'est-ce qui ne va pas artiste et comédien bazo kufa trop noto la ndako de normal vega wa lobi azo tika ne théâtre pozo banga kufa bon liwa banga ngote ya motu ya siko lo mona na pesa conseil na bande on a biso ba comédien na ba ve na biso to ya sima ba vie to bande o mususu na mamboyo tango azu ndusa abosa ni nzambe donc ba mo pesa nzambe sur 10 temps sozo 1,5 mais qu'est-ce qui ne va pas au juste et là babatu mutune zo te importer na kona yo non pour le na aussi makisi artiste comédien en général balingi kisi trop yango bazo kufa so OK au monde ba professionnel ba pasteur mususu basala ba théâtre pe na bona ngo tanga ba kombo bazo bimisa déjà ba professionnel ba artiste comédien so ba tiki ba kisi te ba tiki ndogite ba bandolanda na ka bon pasteur de la foi. Bon, ngana eza ngo pona bongo te bon liwo eza pona munyo sokoya kozwaka biso tu ya motu ye ko ebaka ndenge otambola na ndimite ngo mama kisi po so mutabela baya pe kwa aspirine ya kisi dola kisi ya bongo te kisi ya kesi mama na ndako nganga to yo oyebi oza mukolo non bon na comprendre na ebite nzambo apesa mutu ana vision pour apesa provision singa ka pelisa likala je pense pas ça veut dire nzambo apesinga do on sekisa batu izateka na selo mombo toto sa festival kala mingi te awa donc toto sa hommage ko ya pululu na fikine na président sobe ba villageois to seka biso tozaki wana mam to pesi wana mutu muso ko landela ta minado ana bilomo na kati neno za ya don ba ba na lukango sondeni wana bango menga conseil no pesa bandeko kaka na mondo to tsanzame na première position to boy to ba tsa boki liboso te ba bebe liboso te tano nzambe na première position puis bolingo nde ate so landeli bien bolingo zate yo moni ba maladi ba kubomana musu pa ko talaka Eminado yo lakisa nini pe chose ya mabe to longole ngasko mwana liboso famille ba leke belé ba charge ya boye olongole no nga po yo tika libela non pesa mutu pe chance on a pesi na biso la die sobe apesa ba petite chance apesa biso ata Eminado za mystique kanga mutema te ongo barenga posana ngani donc bandeko tolingani te omona cop moye a préférer benga batune kutu bazara na ete to mutu mo jouera bien te to apesa ka indusa te a négliger bino bako bezo ya ba kendaki banini tozonga wana na ozonga na poser question mama Fina qu'est-ce qui ne va pas na ba comédien balobi bozo simba bakisi bolingo sambela te bozo landana de la foi apesa déjà prophétique et botika so botikite année 2020 nzambo frappé fort yoko jijangonde bon pona ngai pona juger yango ezake nyonso faut pesa kana maboko nzambe omoni monde otozali monde ya art eza monde très compliqué monde ya art soko zui yango ke nazo sala na bimi na ndaku nanga na ke répétition
na bimi na ndako na nga na ke tournage avant bima ozwi prière na yo otie osengi nzambe ke nzambe na tournage nazo kende to na répétition nazo kende pesanga esprit ya sagesse ya créativité ya travaux eska nazo kende kosala nzambe otikote ko accompagner yo o travailler très bien mais soki ozwi kaka ke esprit na simba kisi na tia na mutu nanga pona kende na travailler na pela nzambe pas confondre yo ok otikela autant tikeli autant mo boye au travail au peli mais carrière no ezamulaité bon ba oyo ba sala ke azosela kisi ke simba kisi bon n'habité ba bi ne juger point mutu na mutu yo moko zela jugement na ta de la fin ko juger na mutu te na part na juger na mutu te mutu azosala ke azosela nzambe azosela musana ozonke musala ça va nzamba opambola pe o continue ko pambola mutu oya ko sala ke akero simba kisi pole mutu ndo simba lokwa mutu amona kaite mutu accompagner kaite eza secret ye moko pe na nzambe naye lere yo kwele mabende komike abima kiboy asala kiboy bamsusu bakoloba vérité bamsusu bakoloba ka ba les ont dit omoni net nga la part nanga bon na juger nanga pe mutu te n'habite personne okyo juger mutu nini na part nanga nyoso mona ka nzambe po mutu za créateur ya biso nyonso est-ce que bike ba comédien ba simba kisi pe bazali ba simba kisi bon n'habite ceux qui bazali n'habite bazolo ba trop na liwa pululu ke pululu eza ba kisi na yake na kokota ba retour pona bino moko ba comédien bozolo bani bon neti pona ngai comédienne pona liwa ya pululu na ko benga yango destiné ya nzambe eza temps oyo nzambe non kyo loba monde ezara tomati na masuwa tomati na bis no ozokende mutomto na arena ya kitaka pona ngala monike are ya pululu oyo nzamba sala ki pona ye yango wana esiko ya sukeli ngai peta mususu lelo tolobi ko zape arena nga na suki pe wana couleur tomata taxi ozui bandal ozokende victoire mutonyo sakita na victoire te wakita na station molaraza wakita na sayo aza mutomto kita na arena ye ndenge nzamba créer biso mutu na mutu aza na tanaye. Merci beaucoup, merci Eminade Noé Alibinza, tout mekano kolobela eloko yo artiste et comédien divisé qui mutema mabe na kati. Soroke boyo mon a parti à le président Masumu ANTPC. OK boyo mon ba feston ça basali ya bango. Est-ce que ozomona te et cause à la paix à la base et lo qu'on attend bat baza unité maramu boya na kati ya mabe Eminade. Ah bon. Merci pour la parole. Bon, il y a autre chose à motu ezana bolingo soki eza tous ensemble. So moni babokabwani mongo ezala bon. Pour moi nga benda ba vie bandeko na bat musu nga na vie na bango pe baza na mambo. Na ba vie na biso babimade nga benda yaka sala boy to ninga te. Je peux imaginer kana na ngane lote ni moto ba betanga da ba prise. Donc ça veut dire nga no senga ba président na biso président Saï, président Masumu, président Sobe, amour, ma bolingo ezala. Totombola drapeau ya mboka na biso. Nena toko mona ndeko na biso moko Michel Inosbi. Akenda obeta quelque part kutena ndeko Robino. Na sentir que ma bolingo wana ba ira ko pesa maramu pona Congo. C'est tout. Tota no te kanda nini te to chano bo moko to sangana ensemble. Net yo boza na ba vie na yo misusu oyo sola na bango misusu pe sola na bango te za ba vie misusu balingaka te bazali na kaka. Bon na ebité nga ebika ke naza petit ya ba vie. Non parce que le but que ba to beto prise. Bon prise en gros ça peut prise. Nta muso tala on peut prise te. Les tio 12 ne ba oto ke na kinga katia wa pa mamo live na ebité yo pokenda ki ozwi ngombe baloso. Bon non bandeko bakenda ki na ndimite na Congo so 500 artistes. Tu l'équipe belé, c'est quoi ça ngai. Donc, c'est pas. Yo to lo bela eza ba marambo ba click. Eza marambo chombo za wapi. Ya mambo tan lo beza ki tango ya mutu mo bo. Lobi ko ma peta ya mutu mususu. Donc mambo chombo yo ba benga yote. Bon na ebi na yo kaki. Na yo kaki marambo mais to zela ka suite mais to zo pété. Bon ba o bazwa ki nzamba zo lokumba ba ndeko na biso eza oner bazwi mo ba mikie. Et ça libère kitoko. Tous arrivent na bango donc tout soleil na biso calme mais et mambo temps. Kala mingi te ba sentir que et mambo temps yo telema muninga mso avanda. Pour kala mingi te na ba 2020 ça nzamba osaba ma nzamba roulage.
Donc ils étaient besoin qui est l'autre le président Raïs président Tshisekedi. Maman livre ma Denise va tourner on a mis bien amigolo ma Denise. Donc bien ma Denise tourne tout ça on va zoa lipa ça maro ça ozwa plus que lipa. Pour ça ba comédien musu ba sala no ba tourner Afrique te baza. Na habité au Congolais mo na to mona ndeo na pomba beti Kenya beti Burundi beti mo so 4 ou 5 mboka na beti la game maboko ake bundela drapeau à Congo. Yango nde bongo to sala. Donc ngai ba mambo wana vraiment te. Mais prise nga na lobela ba ndenge na nga prise ba muta sala ngo petalier nzambe asala nini au juste basala nini. Ah bongo yeba muta sala sa mutu likambo. Na donc na habité. Donc lo baloba trop te mais ya molimo esuka na molimo. Ngona mama molimo. Donc lo bango te bayoka non. Mais nzamba a protéger nga na côté 2020 tamo super minado nga d'Haïti. Oui minado nga kufa beti ba biloko. Donc mudo basala yango nzamba pambola bino mais nzambe soka permettre mutu à permettre ngai balia yo ngai basala onini on sala accident mais expliquer biso to zana biso simple pour biso beto zana simple ba tala ngai na yo ba besoin ba comprendre parce que na monde il y a ba comédien au monde de la comédie tu dis que qui muté mama beza déjà parce que beaucoup mi divisé. Vous comprenez? Côté kuna ba sa ba réunion pour na mamba pululu, côté mususu ba sa ba réunion pour na mamba pululu, tout le monde ngo ba c'est ba sali réunion kuna na NTPC pas présent masum organisation ezande mususu au juste bozo mema biso wapi. Zalande clair. Dono ba relo parce que ba bongo ozoti ga biso. Non c'est juste que na gina voyage mo bonga na sala na betelo mo festival mombo. Tu vas comédie belé na ba massa na biso banini yaka. Ouais banana banana. Ti ba kombo to tanga te. To pesi ba marambo. Tongo boy ba ozolo ke voyage makolo film. Osi ba mbaso mo est triple. Koti ba prier un mois ngongo. Aussi ti ngongo panzi comme mambo poison nini. Mais Dieu est bon. Na comprendre le monde na vie so na côté ba monde mombo mais na kufaki. Na comprendre que Nzambe pas pesa Nzamba juste Nzamba protéger pesa pe succès. Na comprendre ce que le prophète ba pasteur ba bisa ngayo vino nzambe bandeko ba koti bikota kota en tout cas botika no bo megano nzambe pe nzamba sala ta ba so bando na biso mususu ba so ba makambo ba 2 ans 3 ans baza avec ba soute ba seli ba bilo abushi pourtant nzambe so afuli mutu ona banani ela te bango bandeko mususu lelo baza soute tondo yemo muto ozikisa biloko moi sina mbal ba swani pona théâtre mo e bandi metal lelo on comprend qu'il y a un lote. Comment pour faire un nouvelage? Oui. Mais ça peut na bateau ça ba succès ti lo ba ko mikolo ba na succès. Tel papa Lutumba, personnel père on a kufa na succès na. Mais ça ba jeune momo na comédien a kufa na 25 ans, 30 ans. So landeli bien ba pressé ah te nga pe fona pe car. Nga bona pesa. Nga biso ba combien de fois ba yela biso mama mususu na vie. C'est tout monde ko important mais tout ça là. Totalité photo banga no grandeur ensemble. Ya na ngolo côté. Okufa na lorote o ba otelo carte lorote salela nzambe to lingana président sai na linganga ya trop division ya président sai azolinga ko intégrer groupe ya ANTPC place otobi ba comédien ya binene baza wana ba président masumu azana no papa non d'abord aza mukolo voilà yo kutolobi koko donc bazolinga ko intégrer groupe wana ti ya zara je ne sais pas, il faut diriger, le président, il y a l'élection, il bongo. Na habité. Maman, est-ce que au cours répondre aux besoins de l'Okwana? Bita quoi? Bon, pour un problème, na part nanga comme tel, na habité ce ne répondre à un déni. Au moni, moi, na soka botami. Azana maman nae, azana papa nae. À part maman na papa, azana ba koko na ye. Moi, il faut respecter maman, respecter papa, et puis à respecter Kokonae. Kokonde a même Kokonae à embrasser na nzoto. Bon, oyezo les cas entre bango na habité. Ceux qui n'ont pas jugé on déni. Pour sai président sai azana place na oya telemeli. Ba kokona biso pe kotoyo, bazana place na bango bon ba telemeli. Oyezo les cas entre bango netinga. Tellement nabi profond likamuna bangote nabi ndenga ko jija ngote nabi ndenga ko lobela ngote donc ça moi pas si pour na répondre à la question là. Mais oui quand même que c'est ça
bane ute kolekataki na posa président Masumu atika kiti po ya comme président. Bon, koloba comme tel que na yebi aleka la bateli na yoka yango. Mais koyoka na yoka yango na ebité ba raison oyo ba argument oyo eza kati na ye oyo azolukela place wana. Na ebi yango te. Oba koko na biso ba déjà ba mikolo. Ya lobeka sali trop fois tika pe kiti. Est-ce que kiti batika ba botola kango mutu ya ko botola ou bien bazela ka mutu atikela yo héritage alobela yo maloba. Pona zoeba mama Ewaso Catherine avant akufa atika malobe pa ya président JP Massamba mbote na yo président na biso ya fondation Tokanisa ayetika maloba oyo ayebisaki musala oyo yo poni musala oyo zui ya kokanisa ba artiste bana ba artiste ba famille ya ba artiste ba o ba kufa ezala ba o bazan bo moi soki problème ezali en tout cas nzambe apambola yo okende nango liboso esuka awa te kenda kakaka wana déjà maloba oyo mutu apesi yo malgré ndenga kufa wana eza malobo ya tikaki eza ba archive autre ki obwaka ngo te na fondation Tokanisa nde toza wana papa président Massamba ezalaka ye na mutu na ye ayebi yango po dernièrement toutaka kotala famille ya mama Ewaso eza maloba oyo tosololaka makambo tolobaka pe ba parole oyo président Massamba abimisaki yango donc elakisi ke mama atikali ko bénir bana na ye omoni a bénir eloko wana lobi ezonga simate ekende toujours liboso bon sikoyo mutu nano alembi te nano atiki musala na ye te nano akufi te yo ozoluka ke o écarte ye oyo ozwa place d'après tout oza bato papa na ona akufi te azon na kati ya lupangu ne azovanda yo ye kaka ke papa yo bimal pongo ekomi yanga conseil ni okopesa fiston sai so azotala. Bon président na ngai fiston sai soka azolanda biso na émission oyo ba makambo wana oyo eza entre bango nga na yebi yango vraiment te na yebi ndenge ya ko juger yango vraiment te mais aza mwana devant ba papa Masumu ayeba kaka ndenge ya osolola na bango ndeka akomikitisa pe devant bango. Non, juste yo pesa conseil. Est-ce que si y a moyen bakozo groupe na bango ba intégrer à NTPC basangani basali bomoko ou bien yo lingi batikala na bango ka? Non. Ko sangisa groupe na ebité vision o eza na NTP na vision o yaza nango. Eza ndemo vision o eza na Tokanisa na vision eza NTP na vision oyo eza epa ya président sai na ebité omoni yo ki olongola idée na ye okende o sanctionner idée kotote par exemple kuna azana idée ke il faut to somba akwanga ye koto azana idée ke il faut to somba biloko koto idée ke eza ke to somba mai mais ça non kande moko ata ezabo mais ça eloko mo oyo ko sanctionner kaka biso nyonso esangisi kaka bango nyonso na ta un problème tolobeli yango kaka bango biso nyonso sur le champ. Il y a non problème te attendez baza boye mais essentiel que bolingo ezala boyokani ezala te que système des aka binemi bani te mais bolingo ezala père bonjour père pe kuna mwana nga bonjour et ça la bien problème pesa père tel un problème awa boy père pe amwana ya osunganga awa boy moni eloko ani ezala bien kezala ke on a kana e rancune et à bien te. Mais maman fina ozomona te ke wana bozo ambrier pe gouvernement parce que lorsque comédie azobela directement boke na gouvernement mais ton bon mona boza difficile yebisanga siko bakende na NTPC et pas Masumu to baya kota sai mbongo ko bima. Moi je pense que eloko ekoza na base wana bozo penser te ekoza la mbongo. Hein pour tout mon ango dernièrement na matanga ya Mundweri que son âme repose en paix. Mbongo ebimi bokoto ba alien bongo boy est-ce que c'est l'argent il y a une na base il y a cause il y a ba problème wana nyoso. Bon likambu ya mbongo na ba problème nyonso wana nebindengo jijango te en tout cas wana en tout cas na sengi par deux belé nebindengo jijango te non nebité
Merci beaucoup. Bango moko bayebi nini o eza na kati o esalaka ke emema bango tina ba niveau wana. Bango mo bayebi wanga ndenge regisha. Donc merci beaucoup président boss donc les boss ici de Makolo donc balobi bambongo et belé boss ici de Makolo donc son a boire au c'est que pense moko les grands caméramens ayebi donc Eminado tokolo banini ba comédien boza divisé lelo et comment toyebi que Wera ya ba comédien Zali Jube ba comédien Zali et puis Fiston Saï c'est le patron de tous les comédiens ndenga mibingdara mais lorsque lelo supposons to souhaité Emine doit kobela boye ba association ça non divisé bo ça l'appelle na gouvernement abeli boye mais boza na ba patron na kati wana ba patron ba comédien bazali oui ba patron bazali ba patron bazali donc on est section na seguir le mo mkinga mo na raisonner so ça la ram ça no bien aux en a battu bien sosi pour un bota là donc nabi que ba vie on a encourager biso ata ya l'art mais moi conseil et ça la biso peut bien bon on va fongoli porte c'est biso to ya so on va tengami biso photo ça bon veut que mabe faut ba vous avez aimable na ba vie teto sola na ba ngonyo nga mutu tu nga so na mutu nio so sauf kaka donc so na mutu tu sauf quand nyoka nkao ba nyoka ça veut dire mutu alinga ngate to muto yemo anyonga tanga mona ngai na sola na batu tu ba vetu balinga nga cop mo so Eminado yaka yo sala boy na bango bien donc nga na mona nga premier mes ans on a été sauf que mu na sala boulot na ye na kwa na 2020 to pesa mambo bien ba jezana no bon pe ba kola bon si ça peut mulange ara ngote biso be tozo yo sala mo remontada on a mona que c'est important surtout zaka kolela pululu kolela na bato longo kolela na cop na biso et pour nga mwana kolela vraiment na micro yo sakana te donc on lela ndeko makasi tozana na to sola ne to sana be ba spectacle belé coulisses mais to tourner nende nonte mais na mona bi mabe na été donc ezate ka so muta daende amutu malamu te ngabe na mabe na ye na mona te nga da rine bien Eminado ozapi présent no ya yanga no boyo sa mambo donc donc passe na mutema mais moli moné pe mana kimia sali boulot ki toko pululu moko na ebite mutabanda ba kizengi donc tala kaka mufinuku ye mo fongola batu ba ko imiter meto ko maka tel roi lelo ndeti tozaka après mamba lyo sombo otangi ba ya lo sanzo we tanga Eminado donc mais so tali na idéologie ya boulot après ve Freddy ba otanga mamoko Eminado na ko imiter ce qu'on vient le sanjoté wana mo même na polémique après te na lobby boy mama mbalio sombo mama lo sanzo na bisiko après mama Eminado na bisiko idoli ya mama mbalio sombo izaka mama Eminado ye moko ya lo sanzo vers lo sanzo e idoli ya mama mbalio iza Eminado o fait soka lobby to via lati to va selo mo songa salia petit ça loi boy donc et ça la rappelle bien to peut ça honneur à vie et le rôle batu ba mitabe pululu bazali net na basinar ya mo bokomone kiodo bazana bango mais yé moko sikoyo mokolo makambo donc des fois lela et puis na regretter pour nini non on to baleli na kitambo so tu peux imaginer place à mukie c'est ça aussi place à mukie bongo zwana ba groupe ozana kina ça côté ba oyekoya et c'est place on est supporter batu zwana kitambo on est supporter te eza mukie makasi eza trouble na yeso ko za tout bat barozo ka pe place wana miroir na ete soki e bukana mulura pululu ba olele place moko boy na ebité soki kongo bat ba mutema mabandeni mulura shiko pululu ba lele na vélodrome nakamo zuwa to lele ka na ba non betanga moi 3 fois voilà donc tokomi pe ko chiter déjà tokomi ko chiter fidèle téléspectateur na ebité mama fina elo nini okoza na ngo ya robakisa ya suka. Bon, likambo ya suka naza nango ya kobakisa eza kaka ke tozaka na mawa o nyonso ayebi oyo eyebani mpe asonda mpululu lelo pululu akoti mabele eza nzela ya biso nyonso eza arepo na ye tan na ye esuki wana nzambe ye moko ayebi le pourquoi et puis nangi suna bakisa biso batotikali toza envie tolingana tozala na bomoko tolingana ekosala biso bien makasi
soki toza séparé eza mabe et siko bato bazali bato balingana kaka to boy te mabe ezalaka mais mabe yango balimbisaka kaka soki ezali tolingana eza kitoko makasi esalanga bien soki tolingani na omona ke non vie wana na vie wana bazoyokana mère wana bayokanaka mutu wana na mutu wana bazalaka bien likambo eza boye eza te ke oyo aza na kana ye oyo aza boyonga boye te eza mabe maintenant toza esika moko toza idéologie moko biso nyonso baartiste ezala bien loka ndenge nasukisa nango yango wana. Merci beaucoup. Nayebi ke nazana ba comédien na ta plateau na otikila bino bosaka na pe moi muke mais pesa na bambote puis moi contact na ba fan na yo pe ba otala yo bato balinga. OK, merci beaucoup. Ndenge na pesaka bambote na ngai na ye moko de Kweno papa na Kevin na France. Mbote belé sikozali. Ndenge na pesa sumbote na na Didier Mpolo na Général Camille Bombele mbote na yo esiko zali mbote na Pepe Kokosha na France mbote na Anne Kabalo bino nyonso Omo Momba Hortense ba mbote na bino nyonso na baoba ebinga te en tout cas na lingi bino makasi bo lukaka botala ba biloko nanga bo découvrir nga naza mwana Fiston Batista nga ye fina onya na lingi bino mingi. En tout cas je vous love beaucoup. Numéro bon na opesa numéro nange eza 089 20 75 037 na sepeli makasi numéro nanga ngo wana onyo so na besoin nanga abengi nga tongo nga unakanga téléphone te ata 0h 1h 2h téléphone nange za apoleli. Merci beaucoup. Merci Eminado nazo tika bino bosa elo mombo mais mo bambote puis le banon ya suka eko ça la vraiment ni nous allons bref. Merci pour la parole. Nazubenga batunyo subana renaissance tu ya ulela pushiko pululu. Eza langana yo tukabona imana ya kakaka. Makama makofi kuzalete on est ensemble. Na bengi bana vite. Po Bible Zulu bana biso na psalm soko kitina macho kitana Jean. Bible Zulu bani wana Faro azuye bisa Moïse telemina yo na konsele loko teme na luyenge kaka bongo yope ba pesa yo. Ndo moni tangu Faro ameli mai. Moïse azofio tula azuye biso moni yuma na yo kaka kizenge na yo kaka. Donc zamba pambol bino tuzalawana mkolwana biso nyonso. Na la semesa ya shopu mutwa genete pour la biso nango. Ngamo ya kuza ba ujana yele bambe yele tukuta tarife kita boete boy non ba mingte na suksika wana babi comment chaîne biso zani EHP Media TV bon combat patron na biso kolo chaîne Papa Edo ya mama GH Papa Edo ya mama GS ma GS Papa Edo Papa Edo au moins père Edo na loba mingi te je vais vivre en France na yakuna na obenga ba immeuble ba watanable masa na héritier to yakuna na franc oyebi miko musuba singa Papa Edo motema mama GS mon vocal mon calme dans la studio c'est le mon vocal mon bon Papa Edo motema mama GS Moka mna biso ko mwenani pense moko ako saka na français mabunde côté en anglais ça veut dire je t'aime tu laisses je te porte dans mon cœur chikicha cha donc donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Donc nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Quand on est au après l'émission, on va comprendre le message na biso bien té au bengi to komi to ko expliquer bien parce que tolobi mabe ya mututé mais tolobi kaka vérité. Et ça bon te mina. Vérité en tolobi. Bon ba nga bonté. Donc tolobi kaka vérité. Quant à moi, be bambo to pe c'était un bon na clôture des émissions. Bambote na pesi ba moto na ba na chapeau famille memelwano na pesi amena so manana na pesi yani mama edef batunya so mani merci na mino na unfi na amena so aminte oyebi pololo na yeba te na boto yipona nini mwana mubimbo boto mwana bunzoto ba yo mwana bimi na identité mususu fika ngai
lokola nga botaki modèle azalaki wana finga ngai nde loko olingi osala ti mokolo wana nde loko olingi osala yo mwana pula za mwana aza mwana ataza nzete nef mo nga amemaki ya pamba mwana pendaka tenso oyo sabanike teko ye moko zongo siki ndi teko mapoka mwana na pesa na butu na bi meme uforsenga butu yikusala pululu bon sikoyo ye wana akangaki kishasa te pululu akangaki kishasa te lelo olingi loko akufi yango olingi obanda koignore okulamusela pululu okulamusela pululu yebisiyo pululu akolamuka ko mais ye bafotokopie ezalaka original te photocopie ezalaka original te pululu aza pululu shiko aza shiko pululu aza pululu photocopie eza original te soki olingi omeka pululu nzambe kaka mwana nga na bota na pasi pulela te donc chinois pululu lelia te kulela te sunga nga toluka pululu mosusu ate lelango Merci. Nebike batu bazala ba palais, ba sepeli au bar ba bureau, ba sepeli déjà donc merci beaucoup de nous avoir suivis donc merci nazakina ba artiste et comédie awa tozo seka mais tozala mawana katsa mitema tocho bunksa un grand artiste et talentueux très talentueux donc totiko tika déjà donc quant à moi nebike ba batikali et pesi biso pe maele pesi bango pe maele donc quand tout ça la ramote na ngana batu tout ba chota la biso batu tout bazwa ki mali ba kota la biso to pesi biso merci et puis na pesi merci sous na boss de makolo na bossanité trésor Momboka we Dudumbisi poisson de Paris na bossanité Tania Pemba maman na Josna na Léon ba mote belle place bozali donc mbote merci Gloria Mabidi motema ya Samia Tembo donc poto na poto ba mote belle donc place bozali donc bisous quoi donc quant à moi, je vous dis déjà bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye.